Combo ya Masasi, ils ont faux nom. C'est pas mon vrai nom, ils ont faux nom. Somme ta lobby que tu t'es sana né à Bomi Théâtre, c'est que Ayebi n'est payé. Nous avons un problème qui menace notre domaine. Nous avons un problème, il y a complexe d'infériorité, un complexe de supériorité. Il y a des producteurs que, si on permet de faire un trois, pour oh, c'est vrai ça? Oui, il y a des producteurs. Lelo, tous les bateaux, à Bissoke, viens, Manana Simano, Nalanda Bino, mais ça déjà Liboso. Est-ce que Moutalanda Mutazala Liboso, ton Sima? Si les Nigériens ont eu goût, il y a aussi la théâtre, c'est à qui c'est Delta Balobaki, c'est ça. Dans un mot, il fallait pas payer ça, médaille, trophée, belé, mais pas payer ça, belé. Mais à Koufia a ta médaille, mon côté, trophée, mon côté. Celui qui a dit, autosalité, tu as placé autosalité. Bande qu'on a besoin de basi bango babé si sur la théâtre. Parce que bango il est ma bala kaka. Il faut avoir des balles à poto, il faut avoir mobile à poto, mosala et koufi. C'est pas répéter ensuite et comment quand ndonzinge kwa fanyonso. Noko mama leki mama tata moi c'est maman donc tout le couteau général et ça n'a qu'à parler. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous avez l'andabiso à travers le monde. Na tout quand la télévision et puis beaucoup l'andabiso les sous na Masasi TV na émission bilobela.com ou ils Masasi télévision. Donc voilà, donc merci encore na abonné l'andabiso partout pour l'andabiso à travers le monde na confiance, peu fidélité. Oh pour l'andabiso émission l'andabiso ils ont un caractère socio-culturel, ils ont représenté par votre humble serviteur Second Kapanga Kapangalogie. Je suis avec l'icône du théâtre congolais et populaire, hein, cinéma est populaire. Le vieux Sélé Massasi Kabamba, donc papa Nabiso, Sélé Massasi Kabamba, il est invité du jour Nabiso. Tout le monde peu solo là par rapport au théâtre Baby, théâtre Koufi, théâtre na ba réalité nango, misus ba ko ba théâtre za malamu, ba misu ba ko ba théâtre Koufi. Yango to bito ya moko ya ba icône ya théâtre Nabiso oyo. Totikala na bango to sola to eba ni nezo marché te na théâtre na biso et puis ni ne sengeli ko sala na théâtre na biso. Christian Ngoy fongola de la caméra nanga. Papa Masasi et Kabamba bonjour. Bonjour Second. Plaisir ya koyamba yo lisusu. Merci. Ils aura plaisir sur na kuta na plateau pour échanger na yo. Merci. Na bango c'est pas donné à tout le monde. Opportunité au. Nathan au PS Arabiso quand même tout solo là. Les lotos le bela de la part ya théâtre. Yambo Arabiso surtout. Ah oui. Voilà, Boni Moussala. Par la grâce de Dieu ça va, ça va. Tozo Bundana. Bundana biso aller quand on parle de théâtre ou bien quand on voit Massasi, on voit le théâtre. Mais or le théâtre en déjà c'est Koufa déjà. Théâtre Koufi. Théâtre Koufa déjà. Banani baboma théâtre. Banani ba bomi théâtre. Bisonyoso tobomi théâtre. Et d'abord, ce que tu bien, que veut dire théâtre? Je vais expliquer le Cambo. Théâtre, c'est l'artiste face au public. De théâtre. Donc, tu as joué dans la salle, tu as bandi, tu as joué théâtre. Mais théâtre, c'est cinéma. Donc, tu as tant de cinéma et non plus tant de théâtre où sont les salles. Les salles y a sauté. Donc, ce total bien, et dans la bâtonnion, on a équipe est bomi théâtre. Et Kobandana groupe théâtral comme tel, le président va bomi le groupe. Parce que le président va commis il faut pour na moi si ou pour na moi soit pour na moi so ba côté des ana bilinga linga ya basi groupe Koufi ou ba groupe wana ko soit les pamba mésentente groupe c'est théâtre Koufi et moi ba na résultat moi malamu te les leçons tali ba producteur il y a des producteurs que so permettre na ko tangelo ata 3 oyo ba yana musalo yo pour kolinga basi kaka. Oh c'est vrai ça. Oui, il y a des producteurs. Bonjour, docteur.
Ça vient d'être. Donc, aux hommes, on a que producteur, Moutalobi Naza producteur, mais aïe pour y a besoin d'actrice telle bimane, actrice telle bimane, kaka. Bazali. Donc, Moussala et Oyo, Bazala ou là OGP Placide, tel que ba toto ma tout le monde a été que aïe pour asala kaka, te afuta ba, tu as c'est. Il y a des producteurs azo landela na maladie ya madame na yo. To maladie ya mwana atiki na mosala ya kinango alandeli pa participer pa futi pe na hôpital bazali batoto matumo na bazali ozo le kutu dikama minerval kutu mwana tindi pe mbongo ba placer ba OGP bazali na kanzo monaka OGP placer dans un moto sombela ba fait le couler voiture voilà je vois a dédouaner na yango apesi bango oyebi yango ngai OGP placer je peux dire c'est moto apesa ngambongo ya garantie ta en Côte d'Ivoire apesa ngambongo ya garantie son ba kiti ya son ba télévision achananda donc batu wana baza mingi te mais ba producteur ya yeye pamba pa ba yawa eza pona kolinga ba momi kaka balingi ba actrice kaka donc voilà ba bomi pe mosala théâtre alors ceux qui te poussent encore plus bande qu'on a besoin basi bango ba bebisi sur mosala théâtre parce que bango yela mabala kaka il faut avoir libala ya poto il faut avoir mobali ya poto mosala et kufi théâtre donc moi ça au travail n'est bien te pour nini parce que y a ça objectif na c'est quoi objectif n'est faut na mobali ya poto voilà donc ça les a bien alors si comme mutandengwana qui ne joue pas bien mais au mona abimana président zo tcheka na rôle principal yeka qui ne joue pas bien ma tcheka alors yesterday Masasi Kabamba qu'est-ce qu'il faut faire pour que sauver hein pour sauver théâtre en Mboka na biso qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver théâtre en Mboka na biso il faut d'abord l'état pas boma pe na ndenge na l'état boma pour ba salle nyonso ategisa ba salle nyonso ba botola l'état pas na kati mais il faut l'état abanda d'abord nanu ya kozongisa nanu bolingo ya domaine biso ya théâtre il faut l'état azonga parce que l'état nde akoya lobi bon bozonga boza combien recensement boza combien bosala kani boza place ni le recensement wana nde abanisi ko bino bokokende boy mais entre ta tche ba salle azong sa ba salle ba spectacle salle Maman Ngebi et Kufa Maman Ngebi ezal sous ya RTNCT eza wana eza na partenaire moko oyo abongisaka yango et mais la salle dépendait na ministre jusqu'à présent pour éviter quel ministre ils ont un ministre au Malanga les Rwanda voilà. Au Malanga qui s'occupe s'occuper dans les camps ya salle avant besoin salle il faut que le ministre appelle ça ordre ils allaient qui bongo compensation que le moins c'est la malade on n'est pas pénalité mais et puis Maman Ngebi wana ils ont simba sous makaste parce que nous sommes comme politisé ba soda bazan entrer na sortir na sima na RTNC donc ils ont banni ça na muto azo ya spectacle au côté spectacle voilà alors faut pas identifier il faut pas procéder rebelle voilà vous avez côté spectacle vous avez une carte d'identité à côté souté mais ça soma billet et puis ça rambeba donc salwana salle maman je sais pas maman Mongita salle Mongita akuta bakiti soute yana kiti c'est vrai ça bakiti banda ba piyaka bakiti longwa théâtre national qui répétait là-bas comment on répétait kaka bavandi na se ou bavandi na podium il y a plus de chaises donc salle Mongita ici salle mon peut passer la rapson anjili les intrigants on a habité sur les alaka salle d'Izo et puis tu es bara à chaque fois les artistes artistes à Koufi spectacle les amis salle d'Izo et on peut Koufa là on peut ça il fonctionne oh là donc ça dit que culture et il faut reprendre nano d'abord quand il y a ba salle recensement il y a ba artiste si manango apesi mibeko qu'est-ce qu'on peut faire pour artiste c'est toujours la théâtre parce que ba répétition même il y a souté ba répétition souté et comment nzonzinge kwa fanyonso parce qu'on répétition ils a souté tant répétition ils a raté et puis à faire nzonzingo et là on est yaka et comme nzonzing répétition ils a raté donc et ndengbo baka quand même comme un peu pour améliorer hein musala yango l'échange ya musala yango pour améliorer ma capacité na théâtre za rasoute comme boye beaucoup tani nzonzing à faire nzonzing de yango
et simbi le théâtre na biso. C'est-à-dire que quand on parle d'Nzonzingue, on voit le meilleur Bakutani. Voilà. Le meilleur Bakutani, Beti vite fait. Mais ce qu'on a, avec la jeunesse, il y a Sikoyo. Tu n'as pas répété ce que parce que il y a un Nzonzingue lobby. Il y a un Nzonzingue lobby. Tu n'as pas répété ce que et comme il y a improvisation. Or, improvisation, si on avait répété, il y a encore canon plus que tu répété. Au jouer, tant on joue après, on va nous regretter. Ah, il fallait. Donc, et puis c'est trop tard déjà. Donc, c'est Nzonzingue maintenant qui a fait aussi que tous allons na katia terrain parce que sans Nzonzingue aussi, mais les gens c'est là qui déjà. Voilà. Donc, vous voyez, parce que le cinéma est remporté et jusqu'au place à théâtre, c'est-à-dire que le YouTube est bâti sans encore il y a un et puis dans Pépinango et en tout cas la motivation sur le théâtre. Oui. Et YouTube a une motivation sur le théâtre, c'est-à-dire que si même l'artiste ne jouait pas beaucoup, mais du fait qu'il a tourné mini, a peu moins expérience. Moins expérience et puis a dans l'actualité. A dans l'actualité parce que a à chaque fois. C'est moi tout. Mais qualité ndé et ça pendant malamouté. Voilà. Donc différence c'est ça par rapport à quantité et qualité. Voilà. Donc c'est quoi parce que les beaux temps groupe salon a la répétition ce qui a présenté une image donc tu vois que bateau va travailler derrière. Voilà. Mais c'est quoi ce qu'on fait et ça le moto cela terre à terre. Tout ça la kakapo bateau batala bateau savourer kakani ba mesala différence wana ezo mona na iso penda télé actuellement. Mais tout la différence il y a personne na personnage. Tant que toujours le théâtre personne et puis un personnage on dirait baza mon boulot place baza ko différencier entre la personne et la personnage. Mais ça biso no limbola lango bien. Limbola lango vraiment. Personne Kabamba c'est moi. Kabamba c'est moi. Naza personne oyo nana ndako makati azali Miradi Frontarella Pamphéline Bazali donc Banananga baïbeke oh papa je suis une personne comme tout autre. Personnage tant baïko tchake masasi bozala awa yo ozala na liboma na foule oyo. Là est comme personnage. Voilà. Donc nabimi en tant que papa il y a Miradi papa Teji nabimi na comme na personnage oyo na ko incarner pour na style ça na sokola na zonga na personne n'angaye ya Kabamba. C'est pourquoi comme ya masasi eza faux nom c'est pas mon vrai nom il est faux nom oh na sala kana na personnage dans na sala na kombo ya masasi mais na ndako ba benga ya sele ba benga papa Kabamba ba benga papa tout court donc voilà c'est la différence. Voilà. Donc mutazo azo personnage les azo jouer ba ser na biso ce qui a la en Égypte a fongoli soutien na mabele bima libanda na l'air personnage a joué bongo to la kisa zandumba jouer bongo mais l'air a longwe a kitina libanda il faut bomba mabele ne pour na respect azipi mipende ne pour na respect là comme personne. Mais question les par rapport toujours mona mingi ya artiste bazako kuzwa personnage bazo memango bazo transmettre ngo na personne. Personnage wana o toujours tala o pesi biso explication o pesi biso ndimo la nango baza ko mema yango na oyo bango baza donc différence ezo za souté tant bazo mona ina scène tant bazo mona vie na inenga vivaka ezo kende ezo tambola de paix bakoloba ah ndenge to mona ka za kapeka bongo na quartier za ka bongo na ndako nango za ka bongo alaka ne impoli alaka ne ndumba alaka boy biloko bongo na théâtre actuellement lelo na bande ko na biso mingi tozoy baté ko pesa lisusu limbola wana ndingo pesi biso ya personne na personnage pour identité wana ezoye banaté car les mêmes mutu wana comportement bomoni na théâtre botali na film yango pe bomoni na vie normale. Toza na sœur moko Inès Kambala que je salue ma sœur je salue en passant. Alobi abi na téléphone. Abi pas ça c'est l'air abandi le solo na ye après blanc na bosa ni limbisa ya sele ndabi oh kasi yango abi te
ya scellé c'est ton vrai nom yango wana Masasi na moni yango na scène moni mutu comprendre voilà na scène donc na scène au ça la n'importe quoi na scène na personnage ba pèse rôle ba pèse ça ka za ko incarner mais rôle on ba ba teke ba ko tuba yombele ko kufa nana ko ndima na scène ba tuba mbele kufa vraiment mutu te donc ça ka eloko lukuta au sali na lukuta et l'air ya ko lia soki artiste ba pèse ba bi ko lia na scène to dire na moi fier aujourd'hui toujours solo là toujours c'est que non mais en tout cas bah travailler bien d'après moi des photos de bango na mosala avec fier mais soko mon artiste a commis à côté li yango zo lia a bosanina rôle à zo jouer c'est là qui fait la différence ya oyiba que il y a des artistes par hasard bayibi makambo wana te bayibi te nini bazo sala voilà siko soki mutu ayibi nini azo sala te kasi tolokoti lokoti kana sima to tiendenge wana tolokoti ye to tie na scène bo akosala n'importe quoi parce qu'ayebi na ete basaka ndenge nini ebanda ndenge nini babiloko yango bo but nango to fin nango yana ayebi na ete c'est ça qui fait que toza na bafouter ebele na mosala te parce que na théâtre parce que bayebi te nini bakosala. Est-ce que lelo tokoloba pe il y a des remplaçants il y a bino lelo na musalango par rapport au ndenge bozo landila pe baleki o bazo ya ouais ndenge bozo tala évolution ya théâtre quand même ils na baleki o bazo relève o bazo sala musala quand même bien baleki bazali oyo bazo sala relève bazali moi je crois que Somoni Jean-Paul Mayata de la fois place à jouer il joue bien posé dans son rôle dans quand il se repécie et Sobea bêta domestique je crois que azo bêta bien mon salaire n'est que domestique azo yembelo pe banzembo ya bien na mosala n'est que domestique azo incarne bazali pendant ozo mona ke soki abete le rotali en tout cas ça va donc ozo mona ezo pesa pasité ezalo ko la motomoko oyo bolokoti par hasard oyene na terrain mais au mona alinga tout auto na bino abi basa ande nini bozi motomoko par hasard boyena ye boyi c'est tout ça la théâtre ba tout na bino e bana ande nini et ça ozomona donc c'est que alingi aye ba po azo forme ndenge moko na bino mais ça na ba mususu atuna nete donc ba koti bikota kota ba ye kaka allez toke kaka ndenge wana c'est pourquoi Moussa les Arobeba il y a donc il y a des artistes par hasard à vrai dire c'est ça les mots. Est-ce que l'autre ko sauver théâtre na biso pe mboka na biso ezongi na lolengo to ebaka théâtre kala lolengo bino bo sepelisaka biso lolengo groupe salongo bo pesaka esengo moko boye na mitema ya bato bozongisaka bato epoko to yebaki théâtre za lisolo ndenge balobaka na mboka ya bapaya ya ngambo ya Brazzaville babenga ngo lisolo to yebi ke théâtre ezongisa pe mabala o ekufa théâtre ebongisa ba relation est-ce que lelo to ko kozongisa théâtre lolengo to yeba ngo kala c'est difficile mais toi na combat wana toi na combat ils a lutte na kasi to ça le 27 mars to ça dimanche to ça la manifestation na biso pour na journée internationale du théâtre voilà. Donc ndeto sali yango omoni batu ndenge bayaki ebele nano salama bongo te batu bayene ba t-shirt batu baye ebele ba artiste baye donc je crois que et puis biso encore idée que il fallait to bandana to lekana je crois que ekoki ko marcher mais c'est un combat et un combat dans moi no amesana na kishomere oya amesana na kishomere mama wa fufu na ngai ba pese fufu tata bokatlanga kwanga ko oya amesana oyebi ke yero musubo ko pese zo bulobo ya muna kimi naye parce que amesana bongo aza chomere amesana ko dame ofele donc liputa mama fini kaka donc akuta badi na ye ba chawana donc erme bo pese bulo azo linga bulo talinga luka bulo amesana esprit que chomere vandili na mutu alors pour nous aussi il y a des artistes parmi nous oyo balinga sous répétition te soit répétition to ça ni na répétition parce que mutu et mesana déjà na ko beta vite fait a beta vite fait mais or que ba vite fait on a azo marketé
ozomona biso tozango beta ba répétition to répéter to jouer et cartonner lobi oyoki bango yemba nzembo yembaki people yele people ba yemba ngo na bana do soko leki muto yemba ngo eza muto aloba maloba yo lobaki alobela yo ça dit que est marqué et frappé donc on a dit oza lukutu général donc mutu nyonso lukutu général na kata ndako to siba ni ba lukutu général directeur nzozi ngo lukutu atolanga lukutu général expliquer na ngam non c'est lukutu na kopia tout le monde de sans distinction noko mama leki mama tata moi c'est mama donc tout lukutu général eza na kata pale uzomona parce que yo wana evandeli mutu na mutu evandeli bato na mutu vous voyez donc ça mais lelo ko sala vite fait ezo tozo chaba biloko moko ezo vanda te pamba supu na mai na mungwa isili eza kilo na tula na vidéo moko incarner rôle à liboma je sais pas ce que ezali cette vidéo na ce que ezali voilà vidéo moko ce que ezali en tout cas Christian Ngoyako a balancer biso rande to sur la bokoy a ko illustrer yango OK Kizengi donc incarner Kizengi c'était comment donc on dirait yoté c'est la époque nini wana vidéo wana on a sali Kizengi na sali yango na 1997 tant le fait musée azaro yana nzela kota ndenga na beti yango déjà na beti Kizengi wana donc ezali répétition quand on fait la répétition c'est la mère des sciences de balobaka ozo koma ba phrase ongana loba boyo ngana loba eboka yo loba oyo ngana loba oyo tal hélicoptère ta président oleka et yeli mutaliboma même ça be président wa ba moteur donc ezali inspiration autant ozo créer sketch na yo ozo koma na papier et puis ozo senga répétition c'est la répétition qui fait la force. Il y a réussite, il y a surtout ça les gags na biso, il y a la répétition. Donc ma kanisa yelanga ndengwana na komi yango na komi to sali répétition acteur na wana leur producteur Loli Messia que son âme repose en paix bisikazali il est raïsinga ozana bagag moko te na ngab win na bagag ndina beta na ba mariage ya Kingudi na beta mama Chako Sizo donc tout na beta vous voyez donc ils ont qui répétition nde esalaka que numéro ezalaki toko et puis esimba mitu ya bato. Quand on parle aujourd'hui de Chitengesana à part on dit na yana na théâtre mingi balobaka ayana port na théâtre et bile balobaka kenda avandra donc ateka théâtre mboka na biso biso balobaka cause ya kokufa ya théâtre na biso za Chitengesana pesa biso na ba différence ya ba question na ngawa somme talobi que Chitengesana nde abomi théâtre c'est que ayebi ne payete ayebi pété parce que Chitengesana c'est eza muto yo atie goût na mosala théâtre donc d'ailleurs biso soki bato bayoki goût pona biso mais eza na muto eza Chitengesana nde asali biso. Donc son tabi Chitengesana azaki moyibi aboma théâtre mais yende atie bato goût ya théâtre c'est le fait Chitengesana que son âme repose en paix bisikazali à part on ina na théâtre Chitengesana yango na mais biso apport ni to yenango ko jouer na biso elengi na biso bato bazoka mais yenda sali biso c'est yenda sali biso quand on parle de théâtre on voit les groupes Salongo mais le groupe Salongo ezaki aye yenda que fondateur ya groupe Salongo ezaki Chitengesana a fait des histoires drôles a sali ba histoire oyo et na bato bakima ndako na butu mutu mwa kota na ndako ate ba mpese salama to jouer biloko mpese mwana bogoti na mwana butu kota na ndako te donc il a fait de grandes choses mwana tusu et tambola monde entier ba traduire na ba langue marque na marque c'est Chitengesana si ba Nigeria bazui goût ya kosala théâtre c'est Chitengesana akisi delta balobaki ba mona mwana tusu c'est Chitengesana baza mutu fali ba pesa ba médaille ba trophée belé ba pesa ye belé mais akufi azui ata médaille moko te trophée moko te vous voyez donc yende amemi elengi yenda sala elengi ya théâtre c'est nous biso toza kwa miroir na ye ya kotala biso to bimi sikoyo alors de temps to tie elengi wana sikoyo ali mutu alobake Chitengesana ye mutu abomi te abomi yango na nini donc c'est que ayebi ete
Et des questions par rapport à un artiste donc c'est déjà passé. Mais tout à l'heure, nous vidéo, il y a journée, il y a le 27 mars, journée internationale du théâtre. Tout à l'heure, message, il y a Fiston Saï Saï par rapport, il y a message pour réconforter, pour ça quand même moral dans l'artiste et comédien. On peut ça quand même par rapport à Moussalango, Nengenini, un artiste a envie de s'organiser, a envie de vivre par rapport à Moussalango. Suivez cet élément, Christian Goy, pendant ces débuts, puis on se retrouve tout juste après. Merci. Tika Tenzambe, après ça, vraiment, Matoya Koyoka Makamnazoloba. Tika Tenzambe, allons la divergence na biso. Atala kaka makambo nazoloba, et ça la pour l'intérêt à Moko na Moko. Nous avons un problème qui menace notre domaine. Nous avons un problème, il y a complexe d'infériorité, mais complexe de supériorité. Dans le complexe de supériorité, les bateaux sont supérieurs. Mais garder l'expérience pour ne pas qu'on les bateaux sont inférieurs. Bateau sont un complexe d'infériorité, azali comme on a créé. Ah, bah, on a besoin de comment on peut se conseiller à Pamala. La position à la Zara Mbenguana. Lelo tozana bato aya bisoke ve ngana na simano na landa bino na za déjà liboso est-ce que mutolanda mutazana liboso to na sima soki toyebi o tozalité tokoyeba ko placer o tozalité. Voilà la raison pour laquelle ngai na mwandambu ya expérience na ngai na talaki après ko sala nyonso tosali ba Jésus de Mbandaka, ba Kundilele, ba makambu nyonso. Mais tout le monde que on dirait que ça à la merci de tout le monde. Dans l'objet que ba tout le monde sous pas brûler ba étape. Il y a aussi les étapes, il y a koleka. Parce que pour comme ça musala na yo siko ba ke bon ça va. Ngana tiki siko oyo ya kosala na bino ko sepelisa bino na koma kosala siko oyo ya mbongo esengeli osala pe ko sepelisa bato. Okoki ko remplir na vase ya liboso te. Soki osilisi ko remplir yango te okene na vase ya mibale. Elingi koloba te soki osilisi na ko tondisa ya liboso te okoki ko kende ko banda ko remplir ya mibale te. Sinon te okotika tout okotika vide na esika oyo bandaki. Yango wana moni to bandaki nanu na ko tondisa. Aujourd'hui ça je suis jeune. Je vais fêter 40e anniversaire le 30 juin. Je veux dire, 40 ans na Congo, on est jeune. Mais déjà, si j'avais commencé le théâtre en 1992, donc à 10 ans déjà, je savais quoi faire. Et les lots, comme tout ça, le théâtre, il a 50 ans, il a 28 ans, mais il ne sait pas pourquoi il est là. Quand on ne sait pas, il est orienté à nos exatés. Batusu amona nga petit, batusu amona nga impoli, mela ninga musana nga mingi. Yango nazala bakitetues moko boye, bakitetues moko boye. Merci président Lombe, il m'a fait ça donc yango. Bakitetues wana ezali ya nini? Ya kolinga musala, mais soki botuli na bakulutu. Je suis un garçon très discipliné. Je suis un garçon oyo Napoléon Boéboro Kanisanga impoli menacé. Maman Napoli. Soro Landinga aujourd'hui Babé. Nakosi c'est qui encore le nom? Takaland. Ah. Massassi le nom. On pense à la comment Massassi va local. Donc, il faut Tomiye Bao Tozali. Poto Kokakoye Besiga Tozali. Batele Misaka Yango. Lelo na comédie tozana bato ba okufa na expérience na mboka na biso tomonaka pasi moko en terme général oyo même bato bazomonisa biso yango te mpona bango lelo biso nyonso tolobaka pasi tozomona na mboka na biso eutaka pa mindele mais mindele yango bazomonisa biso pasi lelo te mpo bango balia pasi kolia baza nango. Mais bazo nyoko na biso pona bana na bango bakobota malobi bakuta kaka bonheur. Mais biso moko bato tozana bomo tozokoka kolingana te. Mais mundela azokanisa mwana oyo nano amoni te oyo akobotama
dans 50 ans azala bien mais biso ndeko na ozomona ye ozokoka kopesa ye expérience te nakosenga na misala na biso tozala na komikitisa soki okenda basimetiare na biso ya Gombe Kitambo okokuta batala ekufa mais continuité nango eza te okokuta moto aolela papa si je savais mayele ozalaki nango mokei nango otikeli yango motu te ntango yango baikone na biso baza vivant ntango yango tozali vivant oyo oyebi ki aza na expérience ezala mokolo ya rep te luka ye ngai saisai eloko ya liboso nasalaki nalukaka président Elombe nalobi président Elombe naza na groupe ya théâtre oui mais est-ce que sur le plan administratif toza na bagroupe mais sur quel soubassement lelo nakoyebisa bandeko na biso tozali awa bagroupe oyo boza nango eza baentreprise lelo moto ya théâtre akokende poto te na nsima mutu lelo moto ya théâtre akokende poto te fo musicien kaka moto amema ye kaka na groupe na yo soki okei kaka awa kote babimisaka mikanda bapetite moyenne entreprise opesi forme ya groupe na yo osali statut na yo osali badokima na yo ndeko ekomi entreprise lelo tokoma kosangana lokola bagroupe ya nzango lelo tokoma kosangana lokola bagroupe ya loisir ya football mais oyo eza baentreprise ntango nazwi statut na ngai ya groupe tosala yango na bureau ya Elombe mpo na nini nakendaki na président Elombe parce que nayebi ke nazalaki na mayele wana te komikitisa na nga vers kulutu Elombe nde epesanga mikanda oyo lelo nasalelaka nakei mpa ya Caleb Tukebana nalobi ye azali groupe populaire yo oza groupe chrétien bopesanga mpe ya bino na mixe comme ça nasala document oyo nayeba kotambola ndenge bagroupe chrétien etambolaka na ndenge bagroupe populaire etambolaka ndenge bokabola aujourd'hui na mixe yango nde nazwa badocument ndenge mpe boye toyeba ndenge nini tokoki koorganize bagroupe na biso ezali baentreprise topesa yango forme ya entreprise soki moto ayeli yo kope soki moto atelemi liboso na yo soki oyebi eloko nini moto wana azoluka mpo na yo te okorépondre motu moko boye oyo azosala yo likambo moko boye oyo eza inutile pourkui nalobi bongo tobandaki kovoyage tozokende Kanyama Kasese tozalaki na kulutu na biso Weranson kulutu na ngai ya papa masumu te tokomi na Kamina mpo bagravitaye carburant to continuer Kanyama Kasese parce que kouta Lubumbashi kokende ti Kanyama Kasese baavion wana ya mike okokoma kuna te na kérosène oyo batiaka partir ya Lubumbashi tokomi na Kamina un bon courageux na telefone na ye mwana Kamina nga navandi awa wera avandi awa aye na telefone na ye liboso Weranson ndeko na nga Weranson tomoni oyo na Kamina ayebisa biso awa na Kamina ekosala nini Weranson mpe abandi maboko répondre awa tozokende Kanyama Kasese yango wana toyo babakisa bakérosène banini bongo to continuer boni orchestre na ya maison mère ouais maison mère eza bien papi kakoto kaki ana Kamina ka longwe voilà merci de retour sur ce plateau merci à Christian Ngoya mon réalisateur Bolandi Belema wana donc c'était là l'artiste Fiston Saïsaï donc présent ya Sele Masasi Kabamba tango tali intervention Fiston Saïsaï ba dire wana mwana koli akoli et ba artiste va les la pour nous voyager passer pour na nyonso za passer pour na mettre telle histoire to ninga apesi histoire ya vie na ye ninga abundi ninga le lo se retrouver na kati ya musala c'est aza moto to ba félicitations parce que à l'objet d'abord vérité de dire que ngana kende ko mona président Elombe na tuniye bo na tuniye et puis na sali o ya lobi nanga dire la vérité c'est place on ende tozo kufa parce que to lingaka vérité wana te bima o sa moto que on reconnaître moto voilà la Bible dit dans Colossiens 3:15 phrase ya suka balobi et soyez reconnaissants donc Bible aussi na toute la reconnaissance nisiko ba bazaka reconnaissance baptiste bazaka reconnaissant mais ça fiston Alexis Oaza vraiment reconnaissant il a vraiment l'accès en tout cas à coller de dire la vérité qu'il n'est pas président Elombe à tout nier président Elombe à l'accès tala sala bosal au moni
nabi akoli et puis ndenge zolinga topesa ngo forme groupe théâtre topia ngo forme tout en étant droit, c'est-à-dire avec tous les papiers. Moi je crois que vraiment ça m'a félicité pour la reconnaissance. La reconnaissance d'un artiste et comédien, c'est un exemple à suivre, c'est déjà bon. Il y a et puis c'est pas tout à l'heure à lobby bien que tu négliger ba VOT. Voilà. Donc c'est toujours reconnaissance. Oh Bossila. C'était le grand soir hein. C'est qu'on a eu. Non, on a eu parce que il y a mon cousin à nous, il y a ni pété, il y a rien, mais je vais Bossila. J'ai compris en fin de compte, on a compris qu'il y a une lumière. Au bout de ça, allez, il y a un tapé. Mais si vous avez le côté naturel, comme attendez, et dans le musicien sans album. Mais pourquoi pas il y a Sélé Massasika Bamba, dans la journée de Bongo, le 27 mars, journée internationale de théâtre, pour organiser des spectacles, des ateliers, pour mettre en cause sa conscience. Il y a des artistes et comédiens, pour payer sa bango matéa, pour tali sa bango, pour payer sa bango quand même, au yoni les théâtre. Mais en tout cas, il y a une ambiance beaucoup boyée, et puis ici, il y a des gens qui marchent, et puis beaucoup d'années. En tout cas, dans l'ensemble, l'ambiance est stylée. Mais qu'on ça l'a organisé, ils ont plus que eux, pourquoi pas ils c'est la première. Ça, c'est la première où ils ont mis. C'est la première fois culture et art à Pesip Sozo. Jardin botanique. Avec on a vu sur les frères Paloukou qui étaient là. À Yake, vraiment, abondi. Aujourd'hui, samedi à 20h, de Bakorda qui salle botanique à 20h. Donc, la première fois participé. Et puis, on avait des doutes, tant que sur l'organisation, on avait des doutes parce que Ndengezara, au Bayete, au moins parfois, et puis ça moins découragement. Mais alors, on a reçu, c'est la première fois que journée internationale de théâtre est reçue. Mais maintenant, comme toujours déjà, les paramètres, tu comprends que l'association a participé, donc mais je crois que l'année prochaine, au moins moins un plus c'est aux là. Ça vraiment. Tant pour le journée on est aquí réussite, mais tout le monde appelle tout le monde est absent, ça va comédie belé. Tout et puis va comédie baza belé na mboka na biso. Ba ser na biso na ba to kotanga ba comédie baza et belé auto yebi. Mais tout le monde est absent, c'est ça qui est belé. To éviter les gars tout le monde boyer tout et ba sous on ba négligence on ba mon importance en côté les années vraiment pour ba comédie aux belé. Tant que tu ba comédie nous so bazala. Pas se présenter mais éviter ceux qui font loin c'est bon. Le fait que ça disait qu'on condamne mutu o yaza absenté. Parce que mutu yaza absent o yebi handicap nini azuité. O yebi que na musala auto sali ya théâtre et dans na bateau yo musu akota ya budane ga batu nyonso azali. Abudane ka batu nyonso dasi nyonso bo pesa comme solution mais yaza pété. Azapé n'a rien fait comme Aboudakane kaka. La majorité de tous qui wana déjà ezalaki. Tous les marche et puis ba mama linga bango balandi biso na baiki na zo. Ma boli ya utaki mbinza moya boezate bakitaki papa ko di bakité directement. Donc tout ça qui d'abord ba grand bazalaki c'est ça il y a on a dit c'était une réussite parce que ba grand théâtre national bazalaki déjà ba mikolo bazalaki oh qui bazalaka ba ya kutu te théâtre national bazalaki groupe salon bazali olandi ba mama nani batu ya Njoyi bazalaki donc voilà moi je crois que ndé tozalaki wana et tant que ça déjà na 60% ya bateau et ça c'est une réussite. Voilà. Donc toko landa te kaka individu non bando ki bazanga pété na bisika nyonso. Voilà donc toujours kabona déjà la vidéo oyo ya président Elombe message à Pesaki pour ba souffler biso kuna déjà na du côté de la régie moi ma voix nga moko salami kuna donc to kabona na vidéo oyo ya président Elombe
mais message des années clé pour Nabato Balandi Biso, journée l'équipe internationale à théâtre, pour Nabato Balandi Biso va mourir à théâtre, bah Balinga papa Massassi, va retenir Nini na Oyo vraiment pour ça qui le 27 mars, et puis Nino Bozo Bongisa pour na théâtre en Bokana. Na bande ko Oyo bakolandanga ba mama Kuluto Christine Ndolo, mama Kuluto Vivine Sandala, mama Blaisette Kanga, ou bazo landanga yi Dodi Radi, dans le bac maman Angèle Ngoy dans le bac théâtre ne bo moni to kutani déjà boye c'est que to bandi nde siko démarche de susu démarche to bandi pour que théâtre ezonga ndenge zalaki kala to zalaka vite fêté ba koni lelo ba buki lelo ba lambi lelo non mais to reprendre à zéro cette fois-ci avec président Massoumo eza décision tozu que tout meka ko bonso comme déjà culture et art et continue makambongo déjà je crois que démarrage namso et kozala malamu donc bois pouye biso kaka botika biso pambate bijou kazadi botika biso pambate mama Alice Yabanga botika biso te bois pouye biso parce que sans bino to salarien mama tete mebele bo tia biso maboko de façon que tous ma casse parce que sans bino n'habite que tous salariés tous obligés tous les formes tous on se le théâtre n'engé ezalaka maman Kati Nzoko voyez bikaka quand je dis comme ça c'est que tous en a terrain tout ça là ma longa pona bino vraiment merci. Numéro contact numéro à contact plus 243 89 74 80 143 plus 243 89 74 80 140 Soko Bengi na Yambakanga Moko en tout cas na secrétaire Didier Mutombo à Didier Ngoma Yango Ngamoko na Yambango vraiment merci. Merci Yassine Kabamba Massassi en tout cas c'est un plaisir pour moi Yaro Yambayo pour échanger je crois bien ceux qui bassinent qui sont dans la régie en tout cas tu vas être au Kenya Yaro Lobeza papa Massassi Benda dans un conteneur Yamaloba pour le théâtre tu vas être aussi maman va point ébélé je crois bien tu Lobela on a deuxième partie et puis là, on a bengi à la dispo pour nous recevoir en tout cas, tu peux échanger naïe tout le bela ba point et belé etikali tout le bela pe makamboka tout le bela pe makambo ya ba fille et na biso et à théâtre oyo bazo sala ba bêtise na ba garçon et belé tout le bela pe ba fille mingi bazo ko sala bazo ko mabambo bazo bimana mbo wana bambo na ba Dubai wana tout le bela yango tout le bela pe makamba football lelo so match na biso e poli bazo ko finga ba konzi mboka ba memi ngambo soki foot na biso et to soki to poli en tout cas to kolobela yango en tout cas to ko bonana na vidéo o ya président Elombe et puis merci na Christian Ngoy o azaki derrière la caméra merci à nous bonana de partout pour comment la vidéo oyo ngala bino ko na prochain numéro bye. Le partage d'expérience tozana système il y a tradition parfois orale on a le longwate sokoza pembeni ya masumu o ba ndenge nini ba déjà une entreprise déjà une association sans nécessairement encore qu'ils sont dans un auditoire pour tel ils sont le ABC de la chose. Donc maboko makasi pour le président, maboko makasi pour le doyen Kwedi, maboko makasi pour la maman Bolingo, maman Alinga, ba maman Nyonso, ba Twakala. La mona qui a what? Azate. Mupakala, Mafunza Jean-Pierre, na mon licence unique, vieux sens Azana Soubakola. Donc, merci, c'est une grande retrouvaille. Et là, c'est mon mingi. Bien. Sur la déontologie professionnelle et l'éthique. Dans Moussala Nabiso, il y a théâtre. Moussala Nabiso a théâtre. On a moni directeur Magloire. Mbote le directeur Magloire Paloukou qui représente, je ne sais pas, il est là parce qu'il est très culturel, ce qui a eu à titre personnel, tout à titre officiel, on a présent dans ce Moutaïli. Mais c'est un grand culturel de notre pays, monsieur Magloire Paloukou. Théâtre et art, il y a divertissement. Théâtre et art, il y a transmission, il y a la valeur. Théâtre et espace d'expression où ils vont permettre de pesa esengo na baninga, de pesa esengo na bato. Mais ils ont utilisé Peyango comme canal, il y a changement de mentalité,
comme canal, il y a transmission, il y a valeur dans la société. Et voilà qu'il y a un théâtre, il y a comédie de l'art, na Rome, il y a Kala. Bazali na principe na bango castigare ridendo mores. Ça veut dire de corriger les alliés nabiso na nzela ya kosekisa. Na nzela à travers émotion nyonso topesa na nzela théâtre. Koseka, kolela, kosilika, mawa, ezali moyen ya ko transmettre ba message pour bato bayeba, bato babongo la bizaleli, bato babongo la comportement dans la société na biso. Donc prenons cet art comme un instrument du développement de la société na biso, surtout il y a changement de mentalité. Et chaque fois que vous créez une œuvre, tenez compte de la sémantique, tenez compte de peut-être apporter un message nini na kati ya société. Pas nécessairement baseka. Bakogi pe kolela, bakogi pe kosepela, bakogi pe kosilika. Mais que ça apporte quelque chose de bien dans notre société. Nous sommes là en quête du beau, du bien, du vrai, pour que la société na biso elle va bien et tous à la biso ma porteur de ma valeur voilà. Mais comment on le fait? Voilà pourquoi on arrive dans le cambria déontologie professionnelle, le cambria éthique. Toujours ça le théâtre parfois na je sais qu'une bonne partie de la chose a été développée par CC. Toujours ça l'ango mangulu. Et là, je voudrais insister parce que pour traverser le moment où Papa Bodo, Papa Serge, parce que nous faisons mal la chose, parce que nous communiquons mal. Et pour tout tomber, il y a une mauvaise communication. Comme la mission Gambo, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons le faire. Et surtout à la fois comédien, moi surtout à la fois chroniqueur culturel, youtubeuses. Vous allez commettre abus mingi, ok, ceux qui vous allez poursuivre pour diffamation, na imputation dommageable, les infractions pénales. Et beaucoup de boloko. Mais tout ça n'a bon, tout tient assez. Parce que madame Bélé, il y a la télévision, il n'était pas présent à Soumo Yepananga, et comment c'est un passage, nous devons changer. Totika Kofingana à travers Moussala Nabiso. Totika Bakombo ya Baninga. Totika Kosalir Baninga. Ce qu'on y a une faiblesse, c'est que comédien, aza frère, aza sœur, autant on peut battre la moine, papa, na maman, de la même manière, battre là le coup, ya collègue, ya Moussala. Loba, il est tout son mingi. Il y a un autre qui dit ça le coup, ya Moussala na biso. Télévision, YouTube, Tony Eza et Sika pour régler la conflit na biso té. La conflit na biso toye ba kofanda kosolo. Et cette association joue le rôle la régulation ya Moussala na biso entre les membres de cette profession. Je crois mingi tamboye botika koyoka te émission moko alinga azali afingi bipendu ezalate bomoni émission moko te pembele azali afingi mama boka to afingi mama bolingo ezate bongo bilenge bozu bizali lwana wapi mibali bomonaka souvent na bureau nango bokokuta papa kwedi azali papa Masuma azali ngalofa raza bazolia esika moko nguba to bitabe to ni ensemble aucun jour bomoni bango bake na tribunal kofundana aucun jour boyoki bango na ba conflit quelconque bino bilenga mibali bozu bizali wana wapi. Le travail que nous faisons bisote batutu bandi yango
tokuti yango bakulutu na cité bango bato tokuti na musala wana. Mais pourquoi tozolanda exemple na bango te tozokende recréer makambo biso moko? Ce n'est pas bien. Alors, comme les amis qu'on a fait torubi na torosepela, je vais me résumer en disant ceci. Comédien, comédienne, sala musala na respect, sala musala na considération ya baninga na yo, sala musala na respect ba kulutu na respect ba leki, sala musala na respect ba collègue, sala musala na bonne exploitation ya ba thème na yo ezokisa baninga te, thème na yo fingisa théâtre te, thème on exploiter et ridiculiser bisoté. Et même ils ont un poursuivre yo et comme il y a fondana, il y a kokende samba, il y a benga la passe par réunion. Tout cela, ils ont un mitou na biso pour mité na biso. Toza ba modèle de la société, toza ba éducateur, toza ba enseignant populaire. Et pour cela, comportement de comédien à la maison comme en dehors, parce que retenez chers collègues que dès lors que comme artiste tu as cessé d'appartenir à ta propre famille. Tu as cessé à t'appartenir à toi. Au commis produit la communauté nationale Mobimba. Pour Yango, et Sengeli, Kutambola Nabiso, Kolata Nabiso, Maloba Nabiso, Kubanda Nabandako Nabiso, nos voisins, na quartier pour la télévision, SPSA et Sengo. Et nous avons le commis star, voisin quartier commis Pamba. Petit frère, comme Pamba, grande soeur, comme Pamba. Qui star, nous le devenons. Avant tout, tu as un individu, tu as au même titre que tout le monde. Tous à la poli, tous à la respectueux les uns des autres. Tous à Mibeko Yaleta. Et je reviens, vous rappelez comme ça, la plupart des troupes existent de facto. Existence de facto, existence de fait. Il n'y a aucun élément administratif où on doit tester que troupe telle va coexister. Et c'est qu'il faut avoir un statut, un règlement intérieur où ils allaient notarier. Un document F92 où il y a existence, il y a une personne morale, il y a un ASBEL, il y a une ONG. Parce que généralement, tous avez ASBEL, tous avez ONG. Comme la mutation comme une petite entreprise et comme une société, peut-être on a accès à un crédit. Parce qu'on ne donne pas de crédit à une ASBEL. On ne donne pas de crédit à une ONG. Mais on donne crédit à une société avec modalité de remboursement. Pour ça, la bio qu'on a mis au sauto tamboula normalement et pour améliorer mon salaire, chers collègues. Je voudrais que journée Lélo, il y a Lélo, et ça vraiment journée d'engagement. Que tous les artistes comédiens congolais